tangu ba memi ngai na se ya mai ba balisaki ngai princesse Eliana na balaki na mokili te na balaki na se ya mai eloko nini esalamaki namonaki bazalaki na nzungu moko monene nzungu wana etondaki na makila mibadaki kotoka makasi ezalaki likolo ya moto ya bakoni ebele ezalaki réunion oyo Lucifer ayaka kozwa rapport parce que Lucifer chaque année azwaka rapport na trois fois par année maître oyo tozalaki na ye wana maître Tchatchouli maître Tchatchouli ye azali représentant ya banoki nyonso ya monde ya ténèbre mitambo totiaka yango na mars mois ya mars le 15 mars nde totiaka mitambo parce que pendant le 22 décembre kino amona le 15 mars akovivre na esengo maintenant plutôt le 14 mars maintenant le 14 mars wana tokotia mitambo à partir ya le 15 poto boto la lipamboli oyo nzambe atiaki na vie ya moto tie loboko na ye namoni makila nzu kopo ya makila apesi maître Tchatchouli wana tango maître Tchatchouli ameli namoni bayebisi komela makila wana bayebisi ngai presque nazalaki na sutuki alobi parce que le 23 décembre tozwaka bavie ya bato tosalaka clôture ya année omoni mèche nyonso to oyo basi balataka mèche il y a eu l'esprit tobandaki mpe kobloke bato à partir ya bamèche mingi bana basi nazokamwa lona bana yembe bakoma kote bamèche ntango mutu azwi alati mèche na exemple mèche ya couleur noire mèche ya couleur noire ils ont représenté directement monde ya ténèbres opération du monde à ténèbres salade basi ebele lelo azo vivre même istobengi phénomène forme mari de nuit azo lota banoto ka osangisa luto na mobile eza à cause ya mèche ya tsaka na moto kobota mais soki azwi ze abonomi mazeli mais soki zemi azwi esalaka 3 semaines 1 mois 3 mois zemi bimi pe eyaka ko provoquer stérilité à cause ya ba mèche. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 200. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie
ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle nzamba débloquer ngo na iba kiteke kozana bo pété boy vraiment délivrance des avena très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na zana faveur et pas batou tout ça na zana ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo salelinga. Na pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na nzambe nde bokobika na dozela bino na moto. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Moté, merci de la confiance et de la fidélité au message que ça Bissou à chaque fois sur de télévision, la chaîne qui vous ressemble. Plus de 205 000 abonnés. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça met les moutons sautés. Merci infiniment à Jésus Christ de Nazareth, trois amis, sponsor numéro 1 chez Bissou Télévision. Chez Bissou Télévision et qui t'a raté, ça aura toujours le coup. Merci vraiment à mon patron chez Kimoka pour nous faire sous son confiance. Cette émission à savoir plus la chez Bissou Télévision. Merci aussi à l'équipe qui a chez Bissou Télévision. Là, je vois Denis Monsolo, Elias, merci que je vous merci vraiment à vous avec tout ça. Bande ko balandi ko misala ko na mais ko mun no bia ya mbaka ba maître spirituel ya ba ya mbaka ba oyo bisto ni ngati. Le plateau na ngai ça vraiment bien. Ya mbi o asalo ko dit témoignage ni zalaka effrayant na chez Bissou Télévision. Et tout ça lié fort. Chez Bissou que nous voyons potoyer ba lisusu makamuni nous obomisa na fin de l'année makamuni nous dia à se préparer à ça et certains mois au petit nango potomi ba ndenge ni na kuiba ba ndenge ni na kuiba moto yambi c'est un homme de Dieu c'est un prophète yo moto la démission lelo na lingi vraiment au pesa biso ka bato ina yo te attention na yo pesa na motema oyeba o nini l'homme de Dieu zolo. Oh nini l'homme de Dieu limite ça. Oh nini l'homme de Dieu boyi pour ça là parce que azama lo azaneka simplement zamende mutolo bakati l'homme de Dieu n'a pas sur beauté bonjour. Merci papa Boni. Qui mes allez vraiment pour ce que les souhaits mon chez vraiment ngai ndena kana senga ko yana studio na bino parce que témoignage les ala vraiment si tout ça les pour que sous yo ozo kana chez parce que témoignage les ala différent. Merci papa. Yango eza na bato babengi ngai ebele pe balobi me papa toza na décembre nini toko vivre te mingi babengi ngai mingi ezalaki bato ya Londres et puis na Afrique du Sud mpona losambo et majoritaire bato bazalaki na Lubumbashi oloba papa toza na besoin ya prière mais eza na secret moko oyo na émission nalobaka te nalobaka te na gardaka yango nalobaka ke na oloba yango te mais nzambe atungisi ngai makasi yango nalingi ya moto bana émission tosambela parce que émission oyo ya lelo
eza émission oyo eko sauver mutu moko te, eko sauver plus de milliards de personnes. Juste oyo akotala yango yango malgré na chez biso toza déjà na ba abonnés belé plus de 205 000 abonnés, mais ngana koloba na mutu nyonso totala émission oyo a partager yango lisusu, a continuer sur partager yango ata pona ye moko te, mais pour la famille na ye, pour na ba camarade na bible lobi ce qui mutu moko a sauvé mutu esa bunga ki na nzela masumu na ye kolimbisama. Donc juste ce qui mutu a partager émission oyo Nzambe azo limbisa masumu na ye mutu a partager et puis a ko sauver âme na ye. Na lingi to sambela ya moto banda émission na biso. Okay, merci papa. Père tout puissant, Dieu créateur, maître univers, olongolanga na mokili ya mai na monde ya mai ya ba sirène, olobaki nango lobi shiko oko rumela te na monde ya ba sirène parce que naza na appel na yo. Voilà lelo pe buta mukolo wana kino lelo olongolanga na koma mosali na yo. Père, émission oyo mutu nyonso akolanda yango ko permettre que problème oyo outi na yango na 2023 akota nango na 2024 Nzamba Israël tangu satana kaka batu akomona ete pe 2024 ya batu e pambolama na sambeli na kombo ya Nzamba Israël au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour la prière. Voilà. Papa, vraiment, nazalaki na prière, nalai kusambela. Nzamba ebi singai kena zonga ko sauver ba âme oyebunga. Na bandi ko tuna nzambe mena teyaka déjà na l'écran la télévision chaque temps. Mais ko sauver le sous comment? Na moni ba bimiseni ngai TV ya munene. TV. Au moni souffrant ba TV oyo tu benga ba écran géant, ils la mis na ba rond-point et ba publicité comme ça. Voilà. Na moni nzamba bimiseni ngai TV wa. Mais tant na moni TV wana ebimi na mimoni na kati ya mai. Na mimoni ndenge na zalaka na kati ya mai. Yango na lingi mutu nyonso zo na émission oyo Nzambe apeso mutema ya ko supporter et puis ya ko partager émission oyo. Na moni TV wana. Natali TV wana pendant 3 heures du temps na kati ya ndoto na ngai. Mais nazomona Nzamba zongi singai tangu na zalaka nanu na monde ya ténèbres et azongi singa na étape nini azongi singa na étape ya mai. Oyebi na lobaka déjà na chebiso tangu ba memi ngai na se ya mai babalisaki ngai princesse Eliana. Princesse Eliana azali mwana ya reine mère o ayaki kozwa ngai na mokili na Pont Noir. Parce que avant nazala pasteur na utaki na makambo ya théâtre et pas ya président sans souci. Na ko luka na kidai ko kota na bonganga ne ba memi ngai directement na kene la Brazzaville ma maîtresse wana ko kai makambo te amemi ngai na Pont Noir. Mais na reine mère wana et ça là qui na balaki mwana na ye na kombo ya Eliana na balaki na mokiliote na balaki na se ya mai. Après na étape ya mariage tango elekaki et sengaki bakende ko présenter ngai et pas ya Lucifer parce que Lucifer a agréé mariage na ngai na Eliana. Mais tango to komaki kuna avant na kota na porte eloko nini esalamaki namonaki bazalaki na nzungu moko munene. Nzungu wana etondaki na makila mibadaki kotoka makasi ezalaki likolo ya moto ya bakoni ebele. Balobaki na ngai avant na kota na kati esengeli nalongola bapapa na ngai et puis nakata manzaka ya bakolo ya maboko nakata suki natia yango na kati ya nzungu wana. Nazalaki na choix te papa esengaki na ngai nakata manzaka na kati manzaka makolo ya maboko pe suki na bwaki na kati ya mzunga makila parce que eloki bandaki kotoka na kati ya nzunga yeki makila ya banani ya batu tangu na bwaki bandi kotoka nde bayebisi ngai kota. Maintenant ezalaki ni ezalaki réunion oyo Lucifer
ayaka kozwa rapport parce que Lucifer chaque année azwaka rapport na 3 fois par année na kozonga sima batu nyonso tu o ba remarquer que vie na eza bloqué zani soit ye moko akota na bonganga okomona ke tant ba yebisi ngai kata manzaka kata suki tika na kata nzungu wana eliko ba ke nazo tika une partie ya vie nanga et tant on a tika une partie ya vie nanga ezaka vie nanga mokote ezala vie ya bana na ngai parce que vie nanga ezo représenter bana na ngai oko remarquer que bato belé o baza na problème ya vie baza na problème ya kobota baza na problème ta mususu ma règle ba maladie moko très compliqué ce qui est mon côté ba manque ya ba chance na ekangama ce qui est mon côté mutakota kala bonganga papa na bango parce que Bible lobi na biso boye malédiction elandaka jusqu'à 4e génération tango mutu akoti na bonganga atiki manzaka ndenge nga na tikaka atiki suki ndenge ngai na tikaka mutu wana il faut yebake atikaka manzaka na yete atiki suki kaka ya yete mais atiki na ya descendance na ye donc bato bele lo bazomona makambo zo simba te famille tuna est-ce que papa na ngai nazo bota te pourquoi nazo bota te pourquoi nazo bala te pourquoi maladie ya sida o evana na vie nanga pourquoi maladie ya tuberculose ba maladie très compliquée va na vie nanga est-ce que ba parents nanga mama na ngai papa na ngai moko na bango te akota kana bonganga pe atika ka manzaka na ye tango tiki manzaka na bonganga yeba ke vie to pe famille na mobimba et comme na se ya réclamation alors ngai ta na tiki manzaka wana et pour arriver na koti ezalaki réunion au Lucifer maître lumière azwaka rapport yaba pays nyonso to pe ya tous les 5 continents yaba continent nyonso tout azwaka rapport ya Amérique ya Asie ya Afrique ya Océanie alors remarque ya pe Europe et là on dit des salama tant azui ba rapport wana azwa rapport na une année na 3 fois maintenant rapport au jour wana ezalaki rapport ya juste ya ba magicien et puis na ya ba esprit mususu maintenant ayebisi maître o tozalaki na wana maître Tchatchouli maître Tchatchouli ye alali représentant ya ba ndoki nyonso ya monde ya ténèbres babengi ye maître Tchatchouli azali demo azali 5 mètres voilà alors tangu ayebisi alobi nazozela rapport na bino nayoki maître Tchatchouli azoyebisa ye alobi akitisi mungu alobi votre nez nakopesa rapport na ngai le 23 décembre presque nazalaki na sutuki alobi parce que le 23 décembre tozwaka ba vie ya batu tosalaka clôture ya année na le 22 décembre et le 23 décembre nga na koya kopesa rapport namoni bato babeti maboko basepeli donc ye moko aningisi mutu atie loboko na ye namoni makila nzu kopo ya makila apesi maître Tchatchouli wana tango maître Tchatchouli ameli namoni bayebisi maître Lucifer que tozali na mobali ya Elia na ao nde mobali ya ne maître Tchatchouli wana tango Lucifer ameli azongisa yango pe ya maître Tchatchouli ne maître Tchatchouli azui yango apesi ngai na meli yango tango na meli après komela bakila wana bayebisi ngai balobi yo totie yo ozali représentant ya domaine ya phénomène femme et mari de nuit donc tozolobela phénomène femme et mari de nuit tozomona déjà une partie ya sorcellerie voilà tozomona déjà une partie ya sorcellerie batie ngai na travailler na maître Tchatchouli alors maître Tchatchouli réalité tozosala mezalaki nini yango na ye koexplike bana na nzambe ya monde entier au bazolanda bazala prudent nalobaki ke azozwa rapport ya na année azwaka rapport 3 fois ezalaka na 3 réunions maintenant azozwa rapport premièrement na ba esprit nyonso tout au bazodiriger tous les 5 continents nalobi tous les 5 continents ezala ba représentant na yango et puis azwaka sur rapport ya ba pays nyonso tout
ils ont un représentant et on a une ville na yango. Lucifer a un kozwa rapport il y a banokinyo surtout il y a monde entier sorcellerie. Alors il faut que banakata sorcellerie tout ça na ba branche o ezali séparés. Parce que bato ebele bakanisa ke sorcellerie ezaka na branche noire. Non. Ezala sorcellerie yango moko eyaka ko jouer rôle même mundele avec ko lia pe kindoki. Oui, même mundele avec ko lia kindoki. Mundele ya ndoki aza magicien te, atrapaka na magie noire te, magie blanche. Mais aza ndoki apumbwaka na butu. Il fait les services des noirs. Alors, na souka na ngone ezali magie, ezali otobengi sorcellerie. Maintenant, réunion ya bandoki na lobaki ki bazali ezali esprit ou ezali faible dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que bandoki pondoki a opéré, il faut là à se dégager abîmé. Otobengi voyage astral. Voilà. Bandoki basala ka bon. Moni muto alali na tiki nzoto na ye abîmé. Et le même ça même voyage astral même magicien pe basala ka même lelo ils ont un pasteur moko na bandal. Aza ma casse na ma voyage astral. Tu vois, il y a un pasteur dans l'action musabi bongo la mutema. Aza ma casse na ma voyage astral. Et il y a asangisi sorcellerie et puis asangisi na magie. Tu vois, alors en réalité ça mes amis. Bayebi Singapore, balobi yo to pesio maître Tchatchoul parce que to lingi yo ozala représentant ya mo auto bengi phénomène femme et mari de nuit. Maintenant, makambo salama maître Tchatchoul a salaka conclusion ya réunion na ye le 22 décembre. Yango nzamba talisaki ngai anazola kisangai écran géant. Alors au bosali makambo tala tanto to komi. Tant auto komi ane o na lingi ngai nzambe. Batu na perdre batu te na liwa. Et puis, en 2024, on a limité, tout ba kota na même problème. Oh, ba outi na 2023, ba kene na 2024. Parce que, ils ont battu de même problème. Oh, tout ici, na 2023. Et que dans la même problème, et que tout ici, na 2024. Moutoumoussou a outi na maladie banda janvier. Si, na moya le tozo loba, awa, azaka la même maladie. Moutoumoussou a outi na même difficulté, même problème. Na janvier 2023, na moment où tous azaka a le même problème papa. Alors nous avons besoin de na lingité. Batuba continuer construire le problème wana. Pourquoi? Atali singa TV wana. Tant na tali TV wana. Nazo mona ni. Nazo mona réunion auto salaki. Na ba ane e uti koleka. Le 22 décembre. Le 22 décembre zali maître Tchatchoul. Ayaka na kopesa rapport et pas ya ange de lumière. Auto bengi Lucifer. Azoya kosala nini. Soki comme na janvier kino na décembre. Vi na yo oluka ki nzambe malamu te. Tope oluka ki nzambe mais okutana ki na ba prophète o banali faible na esprit. Le même vie wana maître Tchatchoul ako serré yango, ako présenter yango pas ya Lucifer et oko continuer vie wana. Tu vois, on peut continuer viwana. On commence à monter le 31 décembre basambela. Mais ceux qui ont raté le 22 décembre déjà, il y a que ata au sambeli le 31 décembre. Oui, c'est 100%, peut-être 5% dans la délivrer. Mais 95% le 31 décembre dans la délivrer. On commence à monter le 31 décembre. Même makambu oya sambela qui. Nzambe na lingi mbongo na lingi ane oyo na sala alobi ba projet na ye ndenge azona ba projet na kokota na muzindo okomona ba projet na moye salaba ezate a continuer même vie. Pourquoi? Le 22 décembre déjà bato sala qui conclusion ya vie na ye ya yebite. Maintenant maître Tchatchoul azo travailler na banani. Maître Tchatchoul azo travailler en collaboration na ba démo ya ba pays. Tu vois, tous les pays d'Afrique, tous les pays d'Europe, Océanie, Amérique et Asie, ezali na représentant moko. Il y a sorcellerie,
Autre bengi na ko maître Tchatchoul. Maintenant maître Tchatchoul yé abandak a travaillaka na ba représentant ya ba pays ya Afrique, Océanie tout partout et na kati ya ba représentant ya ba pays wana. Ba représentant ya ba pays wana bazo travailler na banane. Bazo travailler na ba représentant ya ba ville. Exemple représentant ville à Kinshasa, ya ville ya Lubumbashi, représentant ya ville ya France, ya nini, ya ceux qui ya Paris, tout consort. Il y a Marseille, il y a tous les pays. Et à d'autres travailler na ba représentant, oh wana ce qu'on travaille à d'autres travailler na représentant ya ba ville, il y a ba pays wana nyonso tout Afrique tout État tout Amérique tout consort, tous les 5 continents. Maintenant il y a pays représentant voilà, maintenant à travailler na ba représentant ya ba famille. Travailler na représenter ya ba famille. Voilà. Donc le s'il te plaît, tout parlement na représenter ya ba famille. Alors, quand vous allez dans le monde, il y a certaines années où vous avez déjà le passé. Voilà. Le 22 décembre, vous allez dans le voilà. Si je ne me trompe pas. Voilà, Tchatchoul. Voilà. Donc, vous allez dans le sacrifice et c'est le moment où vous allez au peuple de Dieu, il y a un moment où il y a plusieurs personnes qui ont risque de déjà cérémonie à l'avance avant biso peut-être comme sur le malobani réunion et contenant yango nazo kene papa. Alors azo travailler maître Tchatchoul a rappelé ko travailler na ba descendance mais na descendance na ye mususu nti koloba awa a travailler na ba représenter ya ba famille ezala ba blanc ezala ba noir to ba ponyo surtout ezala ba représenter na yango o ba travailler na ba représenter na ba démon ya ba famille tous les familles na monde otozali ezala mutu moko o azali na magie na otu koloba ke maître Tchatchoul a do travailler na magie blanc magie rouge magie noire et tout consort à la standard. Maintenant ceux qui arrivaient la biso ba noir à retravailler na représentant ya magie noire azala ko la magie noire maintenant magie noire wana azo na famille na bino na famille ya mutu moko songolo parce que tous les familles bazana ndoki. Vous voyez exemple ezala ba famille o bazala ba travailler na ba kodia noko la bango bazana na famille ya ba kodia famille moko ancestrale tu vois. Alors tous les familles na mokili o ezala mutu moko na famille wana o ya kozala ndoki ata bino nyonso bo samelaka papa samelaka noko samelaka mais ko joyeux soit na famille paternelle na yo to na famille maternelle na yo e kozala ndoki moko. Maintenant ndoki wana yende ako collaborer na représentant ya maître Tchatchoul oyo akoya na kokanga famille kokota malade ba assista kana réunion wana nino tozalaki maintenant tozalaki na réunion wana okona représentant wana ye alobi na famille na ngai exemple mwana na ngai Mamicho mwana na ngai André mwana na ngai Intel na lingi a continuer même vie tu vois a continuer même vie o auti nango na année oyo a kende nango pe na année tel ce qui peut na année wana ozwa ki mbongo to obikaki le même esprit wana muti ya famille na bino akoya sa maître Tchatchoul non nakanga akoya sa représenter ya maître Tchatchoul nakanga qui est mais na comprendre te abimi tout ça na besoin to zongisa ye na 2024 vie oya ya esengo oya vivre na 2023 exemple na 2024 à vivre yango te to pe même vie oya vivre na 2023 na 2024 à vivre yango wana na zo doit exemple na lobi te na ça parce que si na bongo la muté makala je donne un exemple alors réalité ezo salama tant maître Tchatchoul akoya kozoba rapport wana na 2020 na chaque le 22 décembre akokende na yango mena et pas ya maître lumière akotala ni yo ozaki na malade ya typhoïde hémorroïde maladie moko songolo to pe pauvreté eloko nyonso to kanga mutu ki a progressé te soit baso babotaka te papa okomona mwasi azozwa zemi mais zemi ya mwasi yango soki azwi kaka zemi esali 3 semaines zemi ebimi un mois zemi ebimi ezali aza déjà na kati ya rangé wana ane wana koki kobota te mais nzambe atalisi nga na video alobi na ngani na TV alobi na nga alobi nalingi ke tango monde ya ténèbre
Lucifer a ça la réunion na ye le 22 pour na ko kanga batu ba oyo ngai na poni oyo ko sambela pona bango ba se retrouver te na kati ya liste le 22 yango moni na lekine mission oyo avant le 22 décembre que batu ba benga to sambela pour ce qu'on a la problème à partir il y a le 22 ceux qui aussi délivrance cité il va que au rejoindre le même problème voilà et que comme la yo dans 2024 au traverser d'ailleurs voilà alors il faut banana au service ceux qui te banina au service déjà attaque le 22 décembre au moins ma caméra me simité mais le coup le site banana qui non service diable te mettre tchachou à cause de na pouvoir te il y a que contrôler vinayo donc voilà dans l'équipe A premier pour vous expliquer que le 22 décembre ils ont une réunion moko ya monene na question oyo tuningai que nini oyo monde à ténèbres est préparé le 22 décembre nde basala ka conclusion auto bande ko sala conclusion ngana zalaki ya année to programmer accident to programmer yé abota kate année mbaboti te et lui ko ba akobota pété na décembre il faut problème na yé ekota na année oyo ko ya wala muto aleki na pauvreté aleki na maladie moko ya tout genre tous les autres maladies abelaka typhoïde abelaka malaria abelaka diabète prostate cancer de sein yé abelaka maladie ya sida abelaka typhoïde makila abelaka tout consort tous les sortes de maladies abelaka hémorroïde faiblesse sexuelle azala problème kobota problème ya ba règle azala ba problème ya maladie ya sucre le 22 décembre nde bakosala conclusion à continuer la maladie wana na année prochaine topé batikaye maintenant pour batikayo il faut travailler na archange autobé archange Raphaël maintenant archange Raphaël wana ba travailler kaye na pasteur o ayebi secret nengeni akoki kokanga démon autobé tchachulu wana tu vois alors le 22 décembre nde ba yaka sikoyo plutôt le 23 décembre ne ba koya na rapport donc le 22 décembre ezali ba clôturer maître Tchatchou la clôturer a bloquer na tous les bateaux donc mona mutasolo ba ah papa nga maladi on a évité ezaka na ngai koboto na évité ezaka na ngai ki chômeur au patient na évité ezaka na ngai même vie yango kana zo vivre année wana na sambela ki le 31 mais la monde le côté au monde le côté parce que le 22 décembre et rata ki ondingi wana voilà alors le 22 décembre parce que ceux qui mettent Tchatchou la clôturer dès le 23 ayaka ko présenter Lucifer que tala batu tel on a tangi pe mutu tel on a rataki alors bato ba rataki oh yé mettre Tchatchou la raté Lucifer a ko sala recours a ko bengisa ba chef de famille na bango pour questionner bango sur pourquoi bo libérer ki bato pour mettre Tchatchou a kanga bango to ko bosa na te mutu asala ka accidenté mutu abota kate mutu nyonso akoma na problème ezalaka toujours na porte moko efonga maka maintenant maître Tchatchou akofunda ba chef de famille et pas Lucifer akotuna pourquoi bofongola ki porte te omondo kozala pour ça la accident pour obela c'est que ça la porte moko oyo membre de famille na yo côté paternel to maternel afongoli ce qui a fongoli de magicien à côté voilà alors réalité et ben que ça la mandengo il y a un moment dans l'équipe de l'oko bala batuke non to comme le 22 décembre été tout ça là effort que avant le 22 décembre to benga mosakola mboka prophète Chiko ndenge naza awa na sambela pona yo pour le même problème o tungisio na 2023 mobimba o komba nango na le 22 décembre pour traverser na ngote l'homme de Dieu merci beaucoup pour la révélation parce que tout ce qui vient d'être grâce à Dieu, dans la canal on est dans le grâce à toujours exemple. Voilà. La canal on aussi connaissance et on comprend où on met la salle. Alors l'homme de Dieu ensuite tant aider au service les ambassades à acheter au Mosla. Alors le mot on est au Kamapa. On a tout temps ezali na ebandeliane to na kati. Mitambu to tchaka ngo na mars. Mois mars, le 15 mars. Mais tout ça à mi-temps. Parce que ce qui les a traversé le 22 décembre bien. C'est que pendant le 22 décembre, qui nous amène le 15 mars à revivre un essai. Maintenant, plutôt le 14 mars. Maintenant, le 14 mars, tu vois, tu retiens mi-temps à partir de le 15,
poto boto la lipamboli oyo nzambe atiaki na vie ya moto. Pour à partir du 15 mars, au banda kokota na souffrance. Voilà. Alors réalité ni ko salama. Tant na kati ya réunion maintenant il y a le 23 na yemoko li souffert. Ils ont la maladie ou babouaka maladie. Babouaka maladie ya hémorroïde. Maladie à hémorroïde, ils ont la renouveler chaque le 23 décembre. Et il y a qu'à chaque le 23 décembre. Maintenant, ils ont la bateau. Tant qu'on béni maladie à hémorroïde, on constate un exemple janvier. On constate un décembre. On constate en novembre. Non. Et il y a un décembre. Tu vois? Et il y a un décembre. Et badagi na mars. Bani ko la malé et frappé. Le 16 mars. Parce que le 15 mars, ouais, parce que le 15 mars, nous sommes dans la 4e réunion. Le 16, balancé en haut. Tu vois? Alors, tant balancé en haut, maladie ou hémorroïde. Maintenant, maladie hémorroïde, à d'autres temps, faiblesse sexuelle. À d'autres temps, éjaculation précoce. À d'autres temps, au moins, nous autres, et télémie. Maintenant, on côté ici, on a notre moisi et l'ennemi. À partir de d'autres, il y a moisi. Qu'on s'est gâté, papa. C'est ça. À cause de notre moisi et l'ennemi. Alors, on a ma classe. Moisi a excité. Maintenant, on a côté de notre moisi, à partir de notre moisi, on a l'ennemi. Pour na bango, on dit, mais nous avons bien en février, nous avons bien en novembre, nous avons bien en avril. Non. Depuis mars, déjà, tu lances qui en haut. Le 23. Tu lances qui en haut, le 16. Tu lances en haut. Allez, et bandi kola tanzo, zoto. Tu vois. Et bandi kola tanzo. Alors, maladie wala hémorroïde, nena tu koloba, ezo ya la faiblesse sexuelle, ezo ya l'éjaculation précoce, ezo ya nzoto kolemba, pe e yaka ko kondisa nzoto ya mobile. Okomona mobile lokola ngabwe, to lokola yo, mais nzoto na komi ya mwana muke. Muke non, même na moi saison mona substance ya mobile te na kata ndako. Isara inconvénient ya ezali inconvénient mon pépé oh et bois comme à partir le 16 mars. Alors à partir déjà il y a le 22 mars ne ba ponaka batu na ba famille oyo ba kyotaka makambo. Yango moninga lokola prophète ya nation na leki koyebisa batu que ceux qui ont déjà malade à hémorroïde. On a aussi kotanga malade à hémorroïde ont remarqué faiblesse sexuelle marbelé éjaculation précoce. Pays na reponda pardon. Ngai naza prophète. Oyo na utaki na monde ya mai. Na balaki sirène Eliana. Na yebi makambo na zoloba. Pe na yebi ndenge nini bakangaka hémorroïde wana pour ebota makambo wana te. Bako benga biso to sambeli afin que les 22 écoutez la problème oyo te. Voilà pour traverser 2024 na bonne santé. Pe ils ont vivre ils ont une ligne de malédiction. Oyo ezali ba malédiction moko familiale. Oyo to lansaka yango kaka na kati ya réunion wana ya le 22. To bande ko lancer yango. Tu vois, to bande ko lancer toujours babiloko wana. Babiloko lokwa toujours vers lokwa ba pauvreté moko héréditaire. Papa, yo ovandi na kati ya poto, na États-Unis, na RDC, na Afrique, na Océanie, partout na Asie. Monde entier esika yo muto se retrouver. Comment ça fait-il? Bando bandi ko luka. Aujourd'hui, ramène une vie. Donc, tu as une pauvreté moko chronique. Pauvreté moko ou vandi na kacha mutu. Mutu so ko progresser. Même vie à pauvreté. Ou on voit qui exemple en 2023, en 2022, il y a un qui s'est vie mobimba en 2023. Peut décembre il y a un zomona mais akangi maboko yo kala munoko na ye. Ba prophète d'escroc. Ata na bengi ko sey le roté na bengi ki prophète moko to sambela ki non nga nazali prophète ya faveur oyo na utaki na mai penzambe abikisa ki ngai donc to bengi yango pauvreté chronique. Voilà, pauvreté chronique. Alors ezape na ba pauvre ba esprit mususu oyo yaka oyo ezobwa kama to bengi yango esprit ya ba empêchement yo zala kaka empêcher. Bona vous allez empêcher. Donc, yo, okuta la kana empêchement. Bako bebo na rendez-vous pour un empêchement. Mutumoka dinga pambola après ça yo quelque chose okuta un empêchement. Et le comme songolo mukanda, il faut un document. Problème ko kaka et c'est réalisé que les États-Unis, France dans la mukanda te empêchement. Empêchement c'est empêchement aux autres. Ils ont empêché yo pour réussir te.
Alors, Makambouana, ils ont où ta partie, Yakuna? Merci vraiment, l'homme de Dieu. Tu fais ça. Voilà. Yo Moutozo, yo Kapichou, l'homme de Dieu. Salut, il y a la partie, la possibilité d'émission. Le soutien de l'homme de Dieu a l'esprit, il y a empêchement. Tu dis que tu as mis ça, il est sous sous. So, il y a objectivement une mission, il vous permettre de tomber ça. Pour te revenir dans l'homme de Dieu. Assis, explication, parce que l'explication est simultanée. Papa Bolimbis, Nalingi, on peut s'arrêter à 5 minutes. Je vais expliquer quelque chose. Pardon, n'a dit que, à façon qu'il y a un foot en après émission, na fouta. N'a dit que va partenaire, n'a pas la grâce. Maintenant, après émission. N'a pas le bélo roboko. Na katia réunion, là, tu dégagaka, ou tu bengi, esprit ya, na portugais, ben, en beleza. Na français, ben, en beauté. Au moins, une mèche, surtout, au basi balataka. Mèche. Il y a une esprit. Mèche. Tu vas bloquer bateau à partir il y a ma mèche mingi bana basi dans ce cas moi là pas d'embeba comment côté ba mèche voilà tu vas bloquer bateau à partir il y a ma mèche tant mutu azui à la mèche na exemple mèche ya couleur noire ils ont représenté directement monde ya ténèbres opération du monde à ténèbres ça maintenant au moment la mutala ti mèche mais tant mèche wane ko be basaini azui mèche abwaki biso to bandaki koya tozu mèche wana ndenge ya bwaki tu vois et dans le tumbi érotique à la poussière wana poussière wana obwaka yango ouais attends tumbi érotique à la poussière maintenant ndenge kaka ozu mèche la tant ozo bwaka esprit to pe na déjà na monde atena ko to yebi ke muto te na mboka no sozali tozu mèche siko bwaki yango mèche wana ngaka otako dana muto eza vino mobimba yango zo remarquer batebe lelo bana basi belé akoma na malade ya ba règle sont compliquées. Attends prendre ma chance. À cause de mbala boye. À cause na vie mais vie encore après libala moko boye bandi bien mais libala ngo mone suki. Azu fiancé et suki. À cause bando sala mais ko sala ngo suki. Au moment moi so botate. Et makamuso ma famille te. Ta muso na famille na yo pour na kobosa na teke na kata ba famille ezala ba kindoki o muso ta ndoki ma protéger la famille. Il y a beau m'arrêter à bloquer rapper batoté na protéger la famille. Sur tant yo boki mèche wa to to mèche wana to bloquer yo libala. To bloquer yo kobota. To bloquer yo ba chance. C'est la vérité totalité. To kokipe ko déposer na kati no malade to dengi maladie ya sucre, to pe maladie ya diabète, to maladie ya cancer des seins na makambo ebele. Tu vois à travers déjà il y a mèche. Alors, na kata di bumwana, tous les sortes de maladies à travers. Tant que tu mèche né yango, tu veux dire que à moi na famille telle, tu peux collaborer na démon ya famille na bino. Afongo la porte. Allez, tu côté ici maladie wana. Basi belé le lazo vivre même si tu bengi phénomène famille mari de nuit, azo lota ba noto ka osangisa luto na mobile, eza à cause ya mèche ya tsaka na moto. Tu vois, mèche ya na moto. Mèche noire, ils ont représenté Yemoko Lucifer. Ils ont une mèche haute bengi mèche rouge, ils ont représenté Makila. Parce que tout le monde a dit ça, mèche mais côté couleur rouge. Ils ont dit Makila. Et vous remarquez, moi si ya bongo, ba règle na ye et sotaka pamba pamba. Moi si ya bongo akata ba règle avant, akota la ba ménopause avant. Moi si ya bongo abada kobota mais soki azuize abonomi mazemi mais soki zemi azu et ça la 3 semaines 1 mois 3 mois zemi bimi pe et yaka ko provoquer stérilité à cause ya ba mèche na épisode na koya na kolobela mèche ya couleur blanc musala nini couleur par couleur mèche ya couleur blanc musala nini esilaka mais pour avant au clôturer papa na lingi na loba na makambo na tangite na makambo na lobby je suis prophète Chikolombe de faveur. Oyo batebele ba yebi na utaka na mokilama. Moi j'ai vu Lucifer comme ça na lia na ye na partager na ye na plusieurs réunions. Lolo na ye ko lobela bino réunion oyo sala makana monde na mois de décembre. Yaya toza na mois de décembre. Na yebi ko bengi ba prophète ebele na année oyo. Mais benga le prophète Chikolombe de faveur. Na peso faveur o nzamba pesa ngai. Bible lobi na biso chaque chose à son temps. Ko permettre te o leka année oyo. Au côté yango na même problème au traversation ko 2023 kino lelo na bonde lio pardon ko comme le 22 décembre était un problème oyo yo pe okoki ko nanga après le 22 décembre na ça na code o na ko fongola yango tika kolo apambola biso. Merci vraiment prophète Chiko koyoka yo ko édifier peuple de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Merci. révéler biso o ezaki révéler biso o toyebaki te tozalaki ignorant so tozwi opportunité kosomi na mwasi efundesha éviter so omoli baporte Non, mèche eza mabe te. Parce que tolobalanga aboyi toso bakabelo non parce que kobosala te même bakabelo il y a des esprits oyo basuki wana eutaka na monde ya ténèbre. Mais soki osomeli mwasi na yo suki eza na prière oyo nakoyebi biso secret. Yo mpe moto aza deja na bamèche eza mpe na prière oyo soki moto abenga na koexplike ndenge nini akoneutraliser esprit wana de façon que rejoindre ye te. Donc okanga suki eza mabe te. Mais il y a des esprits oyo tobandaki kozwa yango. Na ote kolobaka istota ko moto sali suki na ye abwaki nde toye to récupérer ba chance na ye. OK, pour nous derrière tout art il y a une esprit. Voilà. Merci pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu numéro ça. Numéro d'angaï ezali plus 243 999. Dans le plus 243 999 37 69 79. Na bandeli plus 243 999 37 69 79. Au côté là yango wana pesa bakomi prophète Chico. Soko na ndenge na lobi bo comprendre te yango wana esika bakomi prophète Chico benganga na insister pardon pour permettre te okoma le 22 na problème pardon. Merci vraiment. Ceux qui peuvent le 22 au telle émission au exemple le 23 décembre ton à janvier na la code ou ya ko fongola yango. Merci vraiment l'homme de Dieu. Merci vraiment le Balandia chez Biso Télévision. Merci Denis Monsolo, les réalisateurs certifiés. Merci vraiment. Il faut nous offrir à chaque fois chez Biso Télévision. Merci vraiment Denis Monsolo pour la musique qui nous ça. Merci aussi à Louange Montemo. Merci à Thomas Pouillard. Ceux qui sont sommité de l'écoute à la petit chico pour le bien sous toujours makambo oyo exactement na oyo bandeko sala temps avec na bon wana pour le lo akoma oyo akoma gloire à Dieu kimio ezala mabota na bino bye bye. Chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na